ozo risquer ndeko ozo risquer okufa keba nzoto basimba yango te na cielu mukaka na cielu mukaka na cielu mukaka neti mikono tozo attaque ya makasi mais avec Jésus-Christ ezo komba malango kaka batake ya makasi na nini susu ezo komba malango kaka ngana moyen te na pia batukanda na pia batukanda babi aye boza to sala eboy babwaki to babwaki elembo epesi pa tangina komba mutu anga bwaki papa ngana samela na bima na ebi makambo ebele ochape mutu nanga na sete ochape maadi nanga na ochuko bele eza na bakombo bato ebele na kati misu basi bakufaki deja batiki nga na bomo maladie pe okende nango poto bato ebele bazaki na kati mais na esa bango bokufa pe o batikali so baokontinue mo mpe bokokufa pongo na kokufa te na kobika nde ato bosali ndenge nini bokokanga te ezosala pasi mingi mobali nde mutu aosambwisa ye ozo comprendre mobali nde mutu aosambwisa coquette coquette c'est une fille très bien mobali nde sikoyo biso tozoke kotia bisika tozoke kotia bamakolo nde ezosala sikoyo pasi eza na problème te soki eloko esimba te kokotika na yo o comprendre tobundamaka na miso ya bato te ke bato bakoloba soki ozosala ke bato bakoloba osouffrir c'est toi qui souffre soki coquette omoni makambo ya bote ezosimba te leki nanga déposer mandoki continue vie poto ebangi so tokenda poto mabale ekoma anniversaire mabale ezalaka mabale ezalaka ta bamama so babalaka oyo biso tosala nyonso to eza anniversaire anniversaire ndenge nini bato balati joyeux anniversaire mo te bakoma kata gato kala mabale ezalaka gato kala mabale ezalaka gato est-ce que libala gato ezala na mabala ponga lelo Gabriel so lelo nzamba lobi ke o Gabriel abala na koko na ngai oyo na okata ganda na sa gato te ngai soki na bali lelo na so sakana na bomi yango ko eza joyeux anniversaire donc muto kwa beauté akokosaka na coquette te akosaka na coquette te to le banasko ba vérité et sopé penza faut le bana muto vérité muto comprendre que makambo ça les sopa aji wana yaso yango te ba minene wana yango te siko titre ba autotela yawa est-ce que c'est normal que atela ndekoni moko comédienne poison tout ça ça tele barata poison te wana ba koseli ngata na sikela muto koseli kam na ndima mote ba koseli ya sala mote kolo boy ko yaka na TV osama mezanga tina kwa bana mike c'est ka ba pointe noire to bibisa ba secret surtout pas sur ba sala bato biso lo barate to vande bomona ka Gabriel alobara mingi biso lo barate ba sala biso to lo barate to bomba ni le gana pointe ba sala biso to lo barate to bomba na boy uta ba ekala ba ngolo na ba mwanda ya musala sala ya oleka ko sala ezo sope mabe PCP logo te oui ndini be PC logo kasi PC logo te so tali ana omona ke ana ezo PC logo ngande akasi faut que tala kati c'est comme si vous appelez pour Yann hein vous appuyez ya bien te ya kitoko eza bien te Talo awa kwani noka boy noka obimaka makolo mukolo ndengwana kitoko te Gabriel on se bien sauter kitoko te on se bien sauter bon non et comme salité ya so propreté mais ça ndeko na yo eza ba keto wana fatika ngwa bandango kala fatika kento dans le bengo clair mais abandango lelo ta bandango kala ya mabe a changer vinza mais pas changer tant on changer tenza mais pas changer ta obongwa na mutamukila za bongo te keto ya mabe keto kino cho bomamu c'est pas bien mais o benge pe la téléphone na benge te sia na ndeni benga yo ya sala penga comment lo banyoso comment lo ba quand bimisa ba seka kala boni tika mutu soza mutu aketo aka mutu aketo so mutu mutama be aka mutu mutama be tu kana yo bishu mutu aseli kam yo ocha ana point asala nini pe ana ta kitoko
taba vivi toi beta ka mama ana basala ke mabeba ma kanika basala ba mama zozo na end basala ke mabeba mama elimbis basala ka EGT baba ku basala kan ana c'est comme ça ba tête défi ko lata osuka ce n'est pas bien l'homme se qu'on peut sakanda bongo longo ba septième là ta bien té l'homme se qu'on peut sakanda c'est pas bien visibilité zate tozo la kaka tozo dans la noire molili oh molili lumière ezate molili c'est-à-dire totika kentu nyamba fungola biso banzela pendant que ketu ezali nzela ofungwa matei moni kolata moninga lokwa zikidabo akamsupe ya spirituel tout monde a makambo zo mona makambo mais makamsupe za spirituel po eza normal te muta vandi ka kolata la tram na nzoto c'est pas bien ba fan na bino bango ba yebi no ba bien en tout cas to lembi baba yebiso oh ngapa na liba ba yebiso tina suka ah be ba bengi sur na film na ki bon c'est un peu ba bengi ici à tourner bien à tournera bien c'est une bonne actrice septième bonne actrice ok sa actrice n'a préférée oh mais ya ana bien yebi ko tourner te wana ana ko sonya ka bongo ko sonya so sa bongo ya ko sonya ya ko sonya ka bongo yo ka sonya yo kumisa mu aina yini ete a pianga de kanda ok ngai na mutu te aso pesa ngane kana makamba osala ba niveau na biso to zana ngo yete akosa makamba osala abima mwana muke beba sika kolo na zaka mutalinete non maman on peut na maboité hein petit film na SBT non ngai tanki seka oh ah bon a commis a film il faut to la ta manette ça va zimer les foutis mais celle on ndeni komona Gaëtan lelo film na SB plaisir nous allons plaisir makasi komona ke mwana koli komona ke mwana koli mwana pe apesi idée mwana komi donc esalinga bien makasi yo pesi idée o tele tama idée ndamwana te na yebi kutu te nazaka ka surpris ye moka bengi yabi ozotala film mwana ngana kofi olomide na selu muka na lala te na koza na vana ko ke inane na oyo kana te ko ya ko nyata bord makambo nyongo la battu na motema ngana yo ka ngo bien ntango ka bongo makambo ebongwani ngaza artiste nga banzele bele yaya opimelinga nzelo na kenzelo opimelinga nzelo na kenzelo Mama, if love is crazy, love is for me. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprophète ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu
Mais au coup, ça nous a mis ça fait 2 ans passés, nous avons un problème sérieux à Missou. Surtout ce mois, ma casse flou, na comme à distance. Mais dès que nous avons délivrance, nous avons remarqué un changement pour ma casse. Sans lunettes, nous avons un clair. Donc, nous avons c'est vraiment un zambazan, nous avons ça là. Donc, nous avons que nous avons tel sous lunettes. On est au coup, ça nous a mis na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo esila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout Babanga avec Yves Ipan, tout ce détail des faux. La Africaine avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo de ça 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Maman, Lamba, tous en awa solo la ebele. Merci na coupon du la carte Canada, mon ami que c'était mon fiti, na Bosaniote Piro Mazalanda derrière la caméra. Merci na que c'était mon fiti et sans oublier mon vieux qui j'aime bien. Donc mon vieux à Katicheri Capitaine, sans oublier maman Bisso Gina Capitaine. En tout cas, Bambote Belé na même Milinze Bamote mais tous peuple embêté maman Likelemba, Billy Vomuka Fondation, Tosunga, ba vive l'orphelin, grand frère propre, Jean-Robert Kala, le savant de l'ADC, la force qui a Timothée, il y a maman la Nicole, maman la parfaite, na à Paris, voilà. Tout ça, il y a Gabi, il y a Gabi, Boni Santé Nayo, et puis Moussala Nayo, ils ont continué toujours. Moussala, ils ont bien. Ça n'engage aucun bien, il vit pas. Bonio, santé. Non, normal. Ça m'a battu là. Donc, nous avons le loup, on a eu le kabayombe. Ok, bayombe. On a tsakamadesu. Oh, mais bayombe, c'est belé. Parce que nous avons le kat. Ok. On a tsakamadesu. So, il vit à Gaï, mais nous avons aidé. On a tsakamadesu. On a le kabayombe, ba vendre la na plateau. Ok, mais bien, je l'aime, avec mon je l'aime. Alors, tu as soit à pomme terre. Soit à pomme terre. Mais les loups ont évolué bien par rapport à pour la tumba. Ils ont évolué bien. Dès qu'on a kenda qui quand des aki moi c'est ça qui m'a renforcé penza donc ma cambo ezali na raté na ça qui limbondo ya kotumba. Oh, limbondo kotumba. Limbondo liboke. Oh. Na ça na benga kiote. Oh, eyinda kiti. Wana oteni na kati bona kati. Na bona kati. Yenga na tumbi liboke na ngambi ya limbondo. Na tumbi na ngola moseka na tumbi on pana makala bo. Maman bien. Mais siko dans tout ça, na bambongo ni surtout ça là chaque fois ozo sala ba recette mo boye o peut peut-être batono ba yokate na ba monate na pe ba liate. Ba mo na toujours ngwapi o ba dépense on na mona ngamona tambano une fois la mo blague 300 quelques dollars ekei rubi kaka et lubu il y a 3 jours ngapi ce que ba dépense on a tout senga mbongo et lubu senga mbongo makasi au moins na esa bato bo renforcer so on a besoin de lubu baza ko sala ngo so baza besoin de lubu batinelinga mbongo mais depuis na utai poto na moni na s'arrêter donc botinda mbongo na posa elubu o elugabe na za besoin elubu na boyo otindi mbongo c'est eza na dépense à osakana te ya na dépense à osakana te donc c'est ça otindi mbongo na yo ya gabi asaleli yo elubu ala kisindenga kolamba et ça le rappelle bientôt c'est soutenir kaka te ba moi leo komina mbongo les gens qui poto ba ya gabi komina mbongo totina ndi bongo poto mo ansimta mema kingata parce que ba moi to komina mbongo de beli ba bité o to tila juste est-ce que ça a sens avant yo mo pendo ça ba publicité na la compte bancaire na ngai ya on peut-être bon ba ebite keza ba ebite. Ok. Mais bakabela nga kaka. Pona na faillite te. Oui, pona na faillite te c'est normal. Voilà. Oui, mami maintenant ani badiama na pesi mbote na France ici kozali na pesi mbote na Joël Kacha mama na Noah mama na Erwane mama na Victoria Irene Kidia motema ya papa Gelor Misa Isaka motema ya papa comment ba neki manga kaka. Ça y a papa kaka. Comprendre. Na comprendre kata. Bambote belé na bino nyonso tout boza na poto kuna Marius Nkosi. Mbote belé siko zali
Nana Takaza Pro Max, Nana Takaza Pro Max, la millionnaire, moi ça mbongo, la vraie, la patronne. Tout ça sur na mwanda, tout comme na mwanda. So bas, to bana $1000. Ok. Voilà, tu mets la plage. Toi, côté maille. So penoza ni pour voir na maille $5000. $5000 aujourd'hui, je prends na maille. Moi, si on a so mbabilo kwa minene, tina bagoma. Donc, on peut souti bagoma. Azana biloko ya kosakana te. Ok. Donc, à partir de $1000, on a la terrain, 20 sur 20, on a mwanda. Au bengi na 089 65 61 779. So za la mwanda au bengi, oza wapi, oza la poto, oza wapi. Olinge peut-être outi no poto ye na yo, to ngino ndako no kotambe ya mai mu pepe. Au bengi to teka terrain ba na $1000, 20 sur 20, $5000, $2500. Ok. Ça c'est bien. En tout cas, nous avons pas moulé na ndenga zo sunga pepe congolais parce que ba monta wana. Ba monta mo kwa raisonnable. Azam to ko ndire aidagane ka bato. Asoma ba biloko teme leke bela azam ya za na mo kwa mamo livre. Mo pele kwa docteur. Donc azomona eloko osana ngote. Tuna bina bando kraba. Mutu fazo motoki na ye atia kwa yeba kina somba ki ata. Mandambo. Ok, ça c'est bien. Alors ba ndeko mono na Ray-Ban lelo lunette na éviter. Ya gabi mingi pena. Non, maman non pena maboité hein. Petit film là S-Bit. Non. Gaëtan qui c'est. Oh, ah bon? A commis. A che film. Il faut tout là ta manette. Oh. Ça va zimer les foutis. Le but dans carré mon konzi na PC mbote sikazali la baronne. Motema ya papa Jimmy. Donc abi mikolo zimer les foutis. Non, bon mon abangote. Malgré la coca manette ya wote mais aussi supporter que moi 2 jours on a supporté. Mais c'est le ndeni ko mona Gaëtan lelo film na SB. Plaisir nous allons. Plaisir à makasi ko mona ke mwana koli. Ko mona ke mwana koli, mwana pe apesi idée, mwana komi. Donc esalinga bien makasi. Yo pesi idée, o tele tama idée ndamwana te. Na yebi kutu te. Na saka ka surprise. OK. Ye moko sila. Atu penga ite. Ye mo sila mtabingi. Ye moka bengi yabi ozotala film mwana. OK. Vous comprenez. Donc ça fait plaisir moko. Eza na mikolo te ezoya déjà. Hein? Eza déjà na bakoti si déjà lelo on dirait. Oh. Mais Gaëtan ça déjà qui bien l'autre fois pas belle vie déjà comment? Ah comment t'as 3 fois. Mais on est déjà nit ba film na yo yende. Ya azokoma. Akomela yo. OK. Alors ça la différence. Ya kunona o ya saliawa na ebde sur les jours lundi est-ce que non on a lundi te on l'a na pourquoi écriture za la même bien on a pourquoi là on tenga mindam et on va na kimia na pourquoi na ola et ça le plaisir pour na SB bwana zawana et ça m'a bien. OK, ça c'est bien. En tout cas, merci à Gabi. Tant maman Takaza ou tant maman Olivier Mbeti, biso peut tout na par rapport à Dr Mogi, je pense qu'il est pas à na ligne wana. Il est pas de souma toujours kaka ba congolais. Namoni azo continuer toujours na dispensaire na ye, centre hospitalier na ye, oyo abi consultation ça toujours gratuite les 14. Je sais pas moi. Comment on a ba action oyo batu ba ko benga ba ko senga ba bitu na ba difficulté belé mais ma biso atati les ventes. Mais il y a ici biso qui te tient à 10 jours donc les 14 mois sur le site. Comment on a déjà ba machine à côté ici ba pareil qui tout à côté ici pour na resunga peuple congolais na ba opération na ba makamusongolo pa kala la robota tout ça et ça le neni à côté ici sous ba machine à sika. OK. À côté ici ba laser à sika. Obota na yo soko boti papa okomona te. O boti na césarienne. Okomona te Yves. Déjà comme tu so boti na césarienne moni pena ke li passo. Et pas le terme Mogi Jezate. O ko sa ba opération ba miomo wana minene wana ba oyi makao azo pima lokola mwana tika to passo ba ali khoti na se. Et pas le terme Mogi Jezate. Et pas le terme Mogi so ba katio libumu ba laser wana ibite soki bazu yango wapi so ba osala ngonde de comme kana poto. Comme quand on a poto, ba machine bakisa miso ya makasi ba maladi ya mikuwa. Bato baza ba maladi ya mikuwa, ba mikuwa etengama,
bato basala accident makolo ebongaka te bande malikolo etia boye batraita ye bakenda bahôpital ndenge na ndenge ezwaka solution te et pas docteur Mogijo miku ezozonga na place bacolonne vertébrale oyo déplaçaka ezozonga na place bao basala accident bamakolo etengama ezozonga na place bamashine oyo ye ya makasi eye lisusu machine mosusu ebakisami lisusu kaka na hôpital na biso wana na yolo sud ozo comprendre kaka na hôpital na yolo sud makambo esaméliorer lisusu consultation na yo ofele traitement na yo divisé par d toza ti 50-50 toza ti les 16 toza ti les 16 eya nango mosika te adresse na biso eza na yolo sud na terrain incankar na terrain kankar on plus terrain kankar Mukongo okati so komona station moko eza wana station wana otaliya ko na station tali kaka omoni ba komi centre hospitalier docteur Mogijo atoza na terrain kankar bika na luka centre hospitalier docteur Mogijo balakisi yo ba monta na musika keno yango wana omona okati katemana okoti na yo consultation ça yango fele ba proposer ba question okolakisa ba kosala ba ko checker yo ba kosala nyonso tout donc voilà. Mais c'était prévu si là déjà mais bandeko ba ko benga ba ko tenga toujours bacha kaka bango sunga biso kaka poussa ba jour tant ozomona congolais azolela ndengo ozomona lelo pona bateli bango consultation gratuite bakimi même hôpital ya minene hôpital ya minene ba yepisi pas docteur Mogijo pour soigner bango et ça non ndeni ni yo utipoto komona déjà ba médecin nde bazalaka na donc na ba patient na bango mais komona déjà kina ndenge zo kenda et ça non ndeni et ça langa bien consultation moko bazo consulter mutu bazo tala yo bazo poser ba question ndenge kaka na poto ezalaka parce que ba médecin absolu turc yaka omona ki ba yaki basali msana na bango puis bazongi. Vous comprenez? Donc, bazo poser des questions, tout, ndenge nini, bazo meka ba pareil, ba côté c'est ba consultation vraiment très claire. Vous comprenez? Docteur Mogijo za pour na kosunga mutu nyonso tout. Donc les 16 masolo ici. Les 14. Les 14 pardon. Les 14 masolo ici. Mutu nyonso tout za ndeko na yo. Oza na papa na yo va na mbeto atali makate. Ba troisième papa ba troisième âge. Ba maman ba troisième âge. O boye o Mukongo eza ba jeune garçon. Misusu ba buka na Mikongo, misusu bazo ba problème na Mukongo, misusu ba sama makame bébé na Mikongo. Bokende pas docteur Mogijo pour sa solution. Voilà. Fais un petit tour aux décidé. Donc, quand on qui moindre, pense qui moindre na yulu site terrain Kankar, il y a un terrain la frégate, il y a un terrain au tonnerre au bien à la centre. Na yulu wana donc à face wana sur tali kaka na au moins na station moko muké wana centre hospitalier docteur Mogijo wana donc alobi à bas prix, nyonso à bas prix à quitter ici parce que on a besoin sur le peuple congolais, à sur la population congolaise. Voilà. Il y a Victoire, deux personnes ma benga maman Nabiso azana à Londres, maman Fanny et puis chez Bambote Belé à Londres a benga qui biso le bi atindi batuba ressomme ba produit na Victoire na cabinet wana amoni batuba za kunate amoni mesure okanga pour la première fois maman bongo salema ayo ko benga ngabi bon na ebite ngabe na benga nanu ya gabi soit na benga docteur na tuna nanu en fait ils nini maison ekangamite maison ezali sauf que bateki lopangu bakolo lopangu bateki lopangu cabinet zaki wana cabinet zaki bateki to comme ce qu'on a numéro 6 donc on a numéro combien numéro 12 donc comme ce qu'on a numéro 6 eza kaka wana kaka ba 3 ndako kaka on dirait ba 3 parcelles kaka eza kaka wana numéro kaka en face kaka ya commune to za kaka wana en face à commune wana kaka parce que yo luki numéro 6 Oluki numéro 6, obika na oluka pas docteur Mogijo. Déjà ma pancarte c'est koti makamto e koti. Numéro 6, to longo na numéro 12, to comme na numéro 6. To zaka wana ka quelque part. To zaka wana. Référence ils en ont toujours wana. Toujours wana kaka. Comme ce qu'on a numéro 6, to fungoli wana. Mais ba produit na yo ndenge nini évolution ça va, ozo continuer ko bata poto ba ko benga pena. Évolution ça va. Zamba azo sunga makamutu kitoko po bazo surtout émission na salina na MK bazo banga ya Gabi est-ce que ça kaka ba produit docteur Mogijo to changer kabila changer nini na changer te na zaka na ba produit ka docteur Mogijo na changer te
donc baproduit na ngana kaka na esaki bino ke na tikali nango libela nakopakola nanga so bipakola pakola te nakotia so elongi na nzoto na biloko ebele na nzoto nanga te nazaka na baproduit na nga wana eteme ezosala nga bien ezosukola nga elongi surtout savon na biso wana soko savon ezonika kitoko yo moko bifulufulu ezaka na savon donc savon ezosukola po soko pakoli yango mbala na nzoto otiki 5 minutes lere ozonika pena na linyoko soka santire soto ezosala nini ekende poso ezotikala pepele. Mais sikoyo docteur azwi solution te mpona bandeko mosusu mpe par rapport ya bapona bango est-ce que eza na gamme moko su asali complète te mpona kosunga bacongolais kaka na nini docteur Mogisho kaka asaka na nini na ye wana bagame asika mpe ebakisami ozomona docteur Mogisho améliora toujours makambo na ye abakisi susu bagame ya sika ya kitoko susu ya makasi susu koleka zo comprendre nde apesaki ngango lisusu ndo moni susu ali bato bakomisi koganga lisusu kolula lisusu donc egamu wana susu esokoli nga lisusu loposo ozomona asokoli nga lisusu loposo ozo comprendre donc nayesaki bino tie toza na étape par étape sikoyo tokomi na étape akosokwama donc kisi wana nayebisi yo eza nde likambo. Donc oza ko te ezosokwama yango moko eza kochange yango moko eza kobongwana yango moko. Ça c'est bien. Le docteur Mogisho azaka muta banzele ebele. Mais ce que ba recherche oyo asala yango wapi parce que lelo bandeko bapesa plus confiance et pas mindele bapesa confiance plus pe pas ya baba baza étranger mais na solution te bato bazobenga ngaka pona docteur Mogisho na utikula mindela ngoti bilonge zaka ya kozika zika bako rate zo simba kati bato bazaka kuna bazana bilonge ya kozika zika simba kati bapakola o mabe bazo o mabe simba pe kati siku ba recherche docteur sala ndenge nini atangela ngo bien atangela yango vision moko nzamba pesa ka akenda kuluka na banzete akenda kuluka na bakasa na bamisisa na baposwa nzete mona biloko ba traduit praticien ezaka biloko na soto liaka bon biloko na soto liaka akendaka na bakokombre donc il y a akendaka na bakokombre akendaka na bashu akendaka aza na banzele ebele donc veut dire so na landi bien to lobake atanga pe médecine moderne atanga pe médecine moderne aza partout atangi nyonso tu mpona mutu siko ndeko asala ndenge nini yakendaka musika te yakendaka te ke babidon bante akekwa te obisangani omikona za mai ndombe nana kutu te kaka na kati kisasa awa banzete ezali biloko ezali ya kafu ezali mais siko bandeko basala ndenge nini baoyo baza kose retrouver na situation oyo ozalaki nango ya mukama te oyo ebebisaki yo elongi oyo peut-être bato basekaki yo bato bayinaki yo mpe misusu babi azwi fa be babongo bakasi kotikala mpe bongo babeta maboko me nzambe Mogisho alobi bokosi bino naladi esobe bato basekaki bino basekaki na soni voilà oyisa bango nini bakotala yo barejoindre biso mpona surtout baza bilonge ziki bilonge beba bilongo borejoindre biso epa docteur Mogisho borejoindre biso bosukola bapona bino bobongisa loposo na bino koyoka no soni te koyoka soni te loposo no ekobonga loposo ekosukwama docteur Mogisho aza mpona kosunga bato nyonso azopona ta ezopona ekolo te azopona elongi te azopona nini te yesu sini ezali mutu nyonso tu abika mutu nyonso tu aza na po ya bien mwana mwasi nyonso tu aza na teint ya bien yaka pa docteur Mogisho bote eza na prix te tozosomba bakabelo a 300 500 mais mpona moto abongisa elongi na ye po elongi soki eza bien te tina kabelo eza te elongi soki eza yango bien te tina kabelo eza te bongisa nano liboso elongi na yo atotika elongi polele botie kabelo te obimaka kitoko. En tout cas ça c'est bien. Alors mpona bandeko bazwa baproduit na bango parce que toujours il faut DHL kaka ou bien akotinda mpe ndeko ne moko aye na Kinshasa awa na cabinet docteur asombi baproduit akokenda na bakabinet nini oyo akozwa na badresse différente toza na Victoire wana en face à district wana na numéro 6 ekomi numéro 6 eza wana toza wana toza pe lisusu
na lemba na re lubefu. Ok. La première porte wana. Ah, na na lemba veni foire. pe lubefu. Na lemba foire. Ok. Avenue pe lubefu. Kuna kutu so bika na luka pa d'hôtel Mogijo bala kisi ombango koma sole bandande kuna. Ah, ok. Pas premier cabinet kuna. Premier cabinet bandande kuna. Ah, ils ont rappelé na centre Mbalambo na centre Mbalambo na kati. Ok, ça c'est bon. Centre où il y a formation. Il y a esthétique, ok. Il y a esthétique, coupe couture, tout. Je vois. Et banda kuna. Vous comprenez? So comme au moins il peut moyen te toke na ville. Ok. Toke na ville na galerie présidentielle ancienne. Matina escalator wana. Otie na droite na yo. Au moins ba photo na ngayo, au moins na photo esobe, au moins na photo ya mama ya défense, mama chako, au moins donc au moins ba photo ya biso za na kotika na porte wana. Au moins escalier, mat escalier, au kotika là aussi mat escalier, porte wana ka au koti. Directement mon na cabinet na biso pe eza wana. To wana bandal na bakayao. Côté ya dini ya la police mbata. Toza wana. Otunika pas d'hôtel Mogijo ba olakisa au cabinet na biso pe eza wana. Osoba ba produit na yo, soko lingo tindi mbongo e na DHL. C'est pour ça bande kono baza aba ko memelo na poto bazali pompe zate. DHL na biso za ofili. Ba maman nduta ba benga ebele. Maman nduta pe bazali savon na biso ezali ya nini bio vergeture. OK. Bio vergeture wana pakoli yango tie pena musebele. Ozo maseka à côté ba nduta eza ozo maso ti savon pele limwe. Osala ngo tongo pokwa ya pe na soloté. Oko masé na we pa ko mafuta no bimi na. Ah bon? Eza pe na soloté. Wana ba nduta. Yo moko nduta ezo konda pe limwe. Wana ba nduta naturel to ba nduta forcé na ba choko. Nduta nyoso to nyoso tanga mi nduta. OK. Ah, en tout cas, docteur Nzama Pambola, le numéro est affiché. Le numéro est affiché. On a le numéro de docteur Mogijo. Je suis au Bengi Borozoye, Moko solo là. Kobanga te o tinda photo na yo so ba sengi yo kobanga na o tinda photo. Soko polo bi ba publier Soko polo bi ba publier te ba ko publier. Soko ni la publicité ndenge le kaka ya ba gabi ba ko tiela yo ngone. Soko boy na yo mutako ba ko publier ngwazate. Docteur Mogijo intellectuel. Ba to so mona o mona tinda photo ezate o bonga obika ndenge. OK, faut battre les terres. Battre les terres pour po bika. So tinto obika te. Neti yo tinda ka to ya yo. Yo tinda ka na moko. Yo mo bena. Personne. Nguluti yo pena boy. OK. Parce que misika n'est pas problème. C'est ça. Ah, ça c'est bien. Alors Gabi tout côté na actualité na biso pe lelo. Tout mona mama bulu ngo désarroi ngo oyo e comment ça mama bien makasi ba fan pena ba komo ba ebino mama ke ba lobi. Mais comment artiste beaucoup mika na système ya ko takine bino na bino mabe komo ya makasi totali penza guerre ya ndeko na biso c'était baga na ya non Teresia et comme kele mabe comité na ma vie privée et comme lobake comme na malobake bimisa mbetu na yo na bisa mbetu abana na ngai ozana ndako kuna loba boyo kuna loba comment tout ça ya gabizo ipso nini ezo lobelo nini na nombote na je na ngai Chikito Papa Paradis na restaurant restaurant Paradis Secrète na restaurant Paradis Secrète kuna ba tumbaka ba mbisi olingo lia mbisi ya solo olingo lia mbisi ya solo penzo ke pa na restaurant Papa Paradis na France wana eza na comme la ville na comme la ville okolia sauce nini Thompson na kitoko akotuma bisa kitoko malangwa kitoko taba kitoko bakotumbela biloko kitoko non to ke na ba Londres na lia kuna na restaurant na biso matrice bouja na ba Marius donc OK kuna na comme oui na comme la ville donc restaurant kitoko kuna pas Papa Paradis na pese mbote dongo na madame na ye na pese ba mbote belé donc biso bokede ko lia kuna on a besoin lia staff boza staff bokeka kuna en tout cas bokolia na comme la ville donc kitoko makase belé na restaurant Paradis Secrète. OK. Bon wana eza makambo na bango eza makambo na bango kobenga muninga po porte-parole ake kokuta na Thérèse abasa qui porte-parole mutasengi pardon eza bijou la reine so lo baloba na bijou la reine kombo kozo komba Thérèse otia na kati ye pa koyela yo te bon ya lobaki na sens ki abi kuna déjà porte-parole azalara bango porte-parole na bango nde alongwe etali mutu te ata kuna porte-parole azalaka etali mutu te mutamta ki pe porte-parole na bango nde ebimisi makambo nyonso ebimi lelo c'est ça
Mais est-ce que ça système a bien confiné dans la vie privée boye et ça nini bango mi balé yo yebi bango na mo problème moko boye à part oyo tout monde a pu ça na problème té na bon na problème té na il m'a ramené ba wela té na vie akam super spirituel hein tout le monde a makambo zo mona makambo même akam super spirituel oh eza normal té mutavandi ka rolata la tram na nzoto c'est pas bien bijou aza mokolo utabota bijou akufa tata mama papa bijou akufa mama bijou akufa on comprend bijou ye moko ndenge aza na zui décision na aza mokolo azui décision na ye ça n'arrange qu'elle et a te besoin de 500 bateau mais c'était pas le moment peut-être ne bon ba moni un moment rolongwate et fallait azala silencieuse bon tu vas ça là quand même azala silencieuse et ça be moi silencieuse était asali o ya koki ko ça eza nzoto na ye ya nzoto na ye ok ya nzoto ne amoni ke na saki mabe na saki ndeko na mabe atika ko répondre ngate na finga na likamoko na ebeli mutu na makolote na juger bon na senga d'excuse asengi ba s'excuser ya normal mais c'est que l'autre faudra qui et comment justice entre cette bagarre na ya ana et comment pena que bana babimi bana oyo babimi ba fingi bana oyo ba ye ba zongi et là il m'a mabe cette fois-ci makambo comme zonga lisusu ya gabi kasi po 7e azobanda c'est clair yem tawo bana ba problème c'est pas bien c'est pas bien Thérèse aza mukolo aza na bana na ye aza na bakoko na ye ozo kompa yo poza mukolo oza na bana wana ya musala osala te musala ya musala osala te musala nini ngona ya osala gabi ya musala osala ya oleka kosala ezo sope mabe EPCP logo te oh oui ndini be EPC logo kasi EPC logo te so tali ana omona ke ana ezo PC logo ngande akasi faut que tala kati c'est comme si vous appelez pour Yann vous appuyez pour le monsieur Belé na mono tout nous il va ya bien te ya kitoko eza bien te non awa ni no ka boy no ka makamba. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. L'immeuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Kitoko te? C'est bien sauté point. Non. Et comme salité, et sous propreté. Mais ndeko na yo. Eza ba keto wana fatika nga bandango kala, fatika kento. Dans le bengo clair. Mais abandango lelo ta bandango kala. Ya mabe, a changer vinza mais pas changer. Quand on va changer, tenza mais pas changer, ta bongo na. Azaka bongo.
faut que mon abandon genga comme la vie moko boy. On se comprend. Mais avant de gonayo bo vivant. Eh abandi ketu kala mabe. Mais pourquoi pas remettre ta téléphone micro sonné? A changer. Mutam kila za bongo te. Ketu ya mabe ketu kino cho bomamu. C'est pas bien. Mais au benga pe la téléphone. Na benga te si na ndeni. Benga yo ya sala penga. Comment on le banyoso? Comment on le ba? Quand on bimisa ba seka kala. Oh boni. Chika, mutu soza mutu ketu aka mutu ketu. So mutu mutema be aka mutu mutema be. Tu es dans yo bijou mutaseli kam yo ocha ana pwani. Nabi ocha ana pwani. Asala unini? Tu es dans kitoko. Ta ba Louis Vuitton beta ka mama ana ba sala ke mabeba ma kanika ba sala ba mama zozo na ba end. Ba sala ke mabeba mama elimbis ba sala ka EGT. Ba coupe ba sala kan ana C'est comme ça va te défier ko lata osuka. Ce n'est pas bien. L'homme se rompe sa kanda. Bongo longo ba c'était malade ta bien té. L'homme se rompe sa kanda, c'est pas bien. O tuka ka muninga surtout ko sakana na muninga mtaza asa pole aza ba koko ana ban. Ya bien té. Nikola ba mbongo ba $15. On a kanda ko sakana té. Est-ce que bien la loi lelo? Kolo kwa so tozo kola té do kwa ba imbécile mo be ko té ki toko té. Est-ce que bien lelo la loi monko numérique? Et comme artiste film moninga no artiste ministre déjà a tiango déjà en marche et puis papa masuma do sala ngo émission tout so tala kiango comédien film moninga no comédien bakangi so fingi moninga bakangi alors lobi ba vie privée ne ba bakangi yo bien kasi ba so lobi pe vie privée mutu bakangi yo et bon vie privée ana ya le bon coin Moya lobi vie privée. Eza mabe. Atika biloko wana. Atika biloko wana. Atika luka vie mususu wana ya vite. Et sopé mabe. Asante ba 20 ans de carrière et sopé mabe. Est-ce que yo pe le moto beta lobi hein? Calamité maman moko azo rejoindre Bino a reçu ngabe pardon wa bijou la reine. Tout le monde ba tie photo moko bien tout temps so kombote. Moi te quelque part pe mangambo za wana ya gabi. Photo ani. Totalité hein. Atala makambo. Ngaka na lobby bonya sisi. Ono se koye talinga te. Aya senga. Asenga. Ce que yo bogela ele ba bogela wezude ya senga dele. Apongam na mula pe mato peska le ka fingite. OK. Na monite. Mama to patam ko mota le ka finga mama afinga sila o soso o boya non na mona te. Ezaka mwa ba teto kaka ba CCC mais ko fungwa mapena bwinante. OK. Mais bakanki na ngoti wapi ya gabi? Est-ce que le lobo vous avez conscience te? Yali kama keto batikela bana mikie, batikela bana wana ba mamumuluba, bana wana ba jemima, bana wana banani batikela bana mikie wana basa musana bango. Biso soko komba mama ba kokwa kala. E simba te. Ba otika ndeni te est-ce que yo zolo ba awa, yo zolo ba te to soko komba kokwa kato bani musalo kala to bonga te. Visibilité ezate tozo la kaka, tozo la noir molili. Molili, lumière ezate, molili. C'est-à-dire? Totika kentu nyamba fungola biso banzela. Pendant que ketu ezali nzeli ofungwa mate. Muni kolata muninga lokwa zikidabo. Kitoko te? Mais yo zo se ya tika botika la bana. Mais yo moko père moko za na bipo na défense ya bandiko ya baba cook. Ce que yo tika ndenge. Et ce mo likamongo yepi na bitu ya baba tele maka. Na yaka kofinga mutu te. Na yaka kofinga mutu te. Yo so manga te na kofinga mutu. Mais pas si yo pesa bato maloba no yeba. Yo mto ko yeba ndenge okabolango. Oyo mto luki makambo. OK. Ba yana makambo luki na obalukeli yo. OK. Na yaka kofinga bato te. Na yaka te na te na ko luka ko tsaka baningo tsaka muninga malaise ko tsaka muninga misaki ya kento. Ya keto. Sini si obalukeli makambo. Nde yaka ndengo yaka wana. Ya keto. Ya mabe. Otika. To koli ba 20 ans de carrière quand on ça les belé. Mais toi on est loko te likola ki kento. Na moto te ya mabe. Ya kitoko te tika biloko ça ne sopaye. To le banasko ba vérité et sopé penza. Faut le bana moto vérité moto comprendre que makambo ça les sopaye. Aji wana ya su yango te. Ya ba minene wana yango te.
Si le titre est c'est normal que Atela déconne mon comédien poison tout ça battant comme bakata basali mission eh asatele bakata poison te wana bakoseli ngata na sikela mutu koseli kama ndima mote bakoseli ya sala mote ah mais c'est pas bien sur les amants solo ya sala mote OK alors expliquez biso nanu koyeba na ndeko no 7e ezaki par rapport ya film to groupe nini obokutana na toyeba ni kande toza ba collègue to sana groupe moko te toyeba ni kande to ba collègue to sana ba jonzing na yebi ke o set o boyo c'est tout ya uta pa vie na biso na ni mundori yo plus pas ya mangwa OK est-ce que ndi ba takine boye quelque part zo c'est choqué au pété le quoi da collègue non ça tena bine bazo take c'était un bagarre boye na ndenge na baba ndomuni pe baba ndeko be ba saler même mission baba kuka baza ko attaquer ye na niveau 0 so bavanda kina ina na saler mission neti nga na ekoloba boye na yebi ke ba saler mission na ekoloba ti na etalinga te oni so ba sa etalinga te mais kasi yo po yo loba il faut ba lobela opete kasi on a lobe etalinga te siko oyo nga na besoin na sina lobi OK pe na lobi kambo eza clair eza normal net clair et net to tika motema mabe to tika n to umena n to umeli na n so to beto ndo bimisa ba secret okima okokate to umeli na n esila moyenza mapambola yo ezate ba secret nini mutaba ta mo sambela tika ma tika to fanda ma misu yo zolo boyo mutasambela kasala makambo wana te mutasambela sa makambo wana te mutasambela sekaka te oya kocha muninga mala lesa na surtout non c'est pas bien ça fait très mal comment on a ba dossier ngonde to kenda mukolo boye koyaka na tv kosala makambo ezanga tina kwa bana mike Yagabi comment il y a une souka mais tu vas ndeko ba retenir le mot mutuya pona théâtre congolais ba seka ba pointe noire to bimisa ba secret surtout pas sur ba sala ba toi o biso lo barate to vande bo mona ka Gabriel alobara mingi biso lo barate ba comme ba sala biso to lo barate to bomba ni le gana pointe ba sala biso to lo barate to bomba na boye uta ba yo le kala ba ngolo na ba mwanda mais na bien to le barate botika to vanda kimia est-ce que yebi que c'était bagarre dans la témoignage à malamu pona yo alors ba témoignage à malamu pona yo est-ce que yeba ko sauver yo sauver na pointe noire abeta ngoti c'est ka to fanda abeta li solo ya Gabi azara toujours na maloba kitoko pona yo ataka mitema mabe bazali na mono sigi makasi ya bien te ba age na biso ezo senga sima ma pampamba wana te ozoyoka ko chaka muninga ma alaise ko lekaka ko loba muninga za ya kitoko te voilà ya Gabi nani ba bande bota la biso si faut ko mekape ko solana bande ko na yo baza ba fan na bino o balanda bino plus o lelo baza vraiment dessus na comportement zoleka et pas ya bino plus artiste de bino en général ba maman mikolo boy to luka ko changer to luka ko bongwana les aba bato bazo ko to ba pétran to changer déjà sujet rogolo banini na dossier ngo oyo bande ko ba fan na bino ba mo ba bino ba bien en tout cas to lembi baba ebiso na pa na di baba ebiso tina suka mais ozanga moi mon na banque ningo beta ka tangwa wa na YouTube so na YouTube ba ngone ba ko senga ne ba na pesa ba $15 ba ngone ba zonyo kama ngate nga sake lubu yo ebe lubu ne talama futo bien nga sake lubu lubu mtota ye bandi tisuka émission mtako kata ne ka ba tan fora kati mais lubu te OK nga za entreprise na salaka be ba bengi sur na film na ki bon c'est un peu ba bengi ici à tourner bien à tourner bien c'est une bonne actrice 7e bonne actrice OK sa actrice n'a préférée
Oh, mais ya ana bia yebi ko tourner te. Wana ana ko sonya ka bongo. Ko sonya so so bo boya. Ko sonya. Ko sonya ka bongo. Yo kasi ko sonya yo kumisa mu. Abi on ta feste. Abi yo so émission. Ngai na yini ete. Au pianga de kanda. OK. Ngai na mutu te. Aso pesa ngane kanda makamba osala. Ba niveau na biso toza nango yete akosa makamba osala. Abima mwana muke. Beba sika. OK. Mais na ripe kuna ba bien si c'était ma tourner hein. Mabe zatin. C'est pas na bango. Eza chaîne na bango. Na chaîne na bango. A tourner ça quand même bien hein. Yo kasi so linga batuka po ba tourner c'est. Ba tourner c'est otin. Linga mutu naturellement. Na position na ndenge o njamba tindi motema na welinga. Eza ka teke na linga mutu patanga na film. Kasi yango longo si bande ko mususu. Ngadi agabe na sala mama te kona muta visibilité. OK. Ngana ko fiolo mide. Na selu mukaka na lala kate. Na koza na vana ko ke inane na oyo kana tezi ko no ko nyata bord. Makambo oh nyoko la battu na motema ngana yo ka ngo bien ntango ka bongo. Makambo ebongwani. Maza artiste. Ngaba nzele bele yaya. Opimeli nga nzelo na kenzelo. Opimeli nga nzelo na kenzelo. Ngana vast. Na SB na babingo teti siko. Olingi ba secret na biso e bapwa. Toi bagakati ba find ba otu. Olingi ba secret na biso e bapwa. Koza la ka kalme. Bomna ka kanangi kanango. Voilà, Abia a fait le bidet. Donc toujours au milieu. Akitarate à matarate zana mais so ba ye a BBC. Mais si vous quelque part pour ça la baninga mabe. Tango ya wana pour ya mabe bushaka pe. Est-ce qu'on sera bataki mon obété spirituellement pena mo? Ya makasi. Neti mikono tozo attaque ya makasi. Mais avec Jésus-Christ. Ezo komba malango kaka. Bataki? Ya makasi. Nani ni juste? Ezo komba malango kaka. Ngana moyen te na pia batukanda. Na pia batukanda babi aye boza to sala e boy babwaki. Donc babwaki lembo epesi pa. Na koma kana église babi babana ba bébé. Mbongo makuta. Prière lali. Batangi na komba mutonga bwaki. Papa. Ngana samela na bima. Na bima kamwe ebele. Mais le na bota mikna na koli kuna na maîtrise. OK. Biso le kweza na biso za maîtrise. Ato yebi mutu wana etalié. Okuna ko seka na ngana seki na nga po ke na nge pa ite. OK. O chape mutu na ngana sete. O chape ma na ngana otiko bele ezana ba kombo bato be na kati miso basi ba kufaki deja. Batiki ngala bomo. Maladie a peu kena nango poto? Bato ba ebele bazaki na kati. Ah bon? Mais na essaye bango bo kufa. Pe o batika liso ba continuer. Mon pe ba kufa. Combien déjà ba kufa? O batika pe so ba continuer. Bo ko kufa. Bongola ko kufa te. Na ko bika nde. Tiko ya turo ataka ngamba kwa kini. Babo kelo ni ngamba tini. Ngamo kana yebi. Ngamo bika za. La sambe la bima. La sambe la nouvelle alliance c'est pas votre mère, motema maman Lili Kazimi et par motema maman Lili Luzaya Mobolia. La sambe la pas prof Tito Bolia, motema maman Mignoni Bolia. Grâce Biongonga Zawana na Pointe. Pasteur Yannick Zawana. Chef de paroisse Nangala Yolo Azali. Chef de paroisse Nangala Ngiringira Azali. Nazana. Moi ya tendele ya ba mama langa bazali, ba mama ba médecine, bazali. Bazoko pakola mafuta. Atobo sali ndenge ni mboko kangate. Voilà, atobo sali. Ozo risque kufa. Ozo risque. Ndeko, ozo risque kufa. Keba nzoto basimba ngote. Na cielu mukaka. Le bi nango dadi na vimbaka.
Voilà. Et à son âme. Voilà. Tokomi na suka. Dati di Kambala petit nanga. Na pesi ombote. Ah, OK. Ça c'est bien dati depuis ce peu en moto belé. OK, oza na cope. Non, na bi tokomi na suka na tike na dossier mo muke. Ya ndeko buibui jusqu'à présent bozo bouger te. Tozo bouger. Li sur les années pour na buibui tout ce qui wana. En tout cas soit yemo ka lingane ba kongoyele te. OK. Mais biso na maele na biso. To mona ki kete to yebisa biso yete mais to sala loko moko. To sala batapoto na biso batapoto bambono ngale ka ba les 5. Donc d'ici les 5, les 6 déjà. OK, toza kuna. Au bobenga biso hein. Yo ebiti yo ya ozala kakati. Voilà. Yagabi na dossier ya ndeko na biso Coquette Sasa wazali leki na musala pe ya théâtre. Alors na o ekomeli lelo tuzomona na ba page nyonso na réseaux sociaux wa Coquette kama bombanda. Analyse nini ko sala? Conseil topé nini ko pesa leki na yo pona libala na ye o déranger bande ko pe mo ebele. Bon, moi li makamba Coquette ko na zolinga pa ko kota ngote parce que ezo sala passe mingi. Mobali ndem ta osambwisa ye. Vous comprendre hein? Mobali ndem ta osambwisa Coquette. Coquette c'est une fille très bien. Elle se comportera bien, moi on a tangi ba classe, elle a respect ma casse na ba. Elle a considération ma casse na ba. Na lingake mingi. Ozomona. Mobali ndé siko biso tozo ke ko tia bisika tozo ke ko tia ba makolo. Ndezo sala siko passe. Ozomona na ngale batenga ba question na mona kité. Mais après nako mona ba ko tindela nga na mesa linga passe makasi. Salinga passe makasi mais et là on a un problème té. Ce que le ko simba te ko tika na yo. Vous comprenez? To bunda makana miso batu te ke batu bakoloba. Si ozo sa ke batu bakoloba, o souffrir, c'est toi qui souffres. Batu ba faina ba ona mandako na baza ba otinya. Vous comprenez? Ce qui Coquette Monique makamba boté, ce qui mboté sur Schengen, ce qui boté image. Ezo simba te. Lek nanga déposer mandoki. Continuer vie. Poto ebangi soto kenda poto. Kenda poto. Wana passeport na yo wana ezana visa. So le lobby kene kokotisa ozwa ku visa. Donc conseil na pesa lek nanga ngwana. Parce que na moni ba vidéo pour liboso na zena yeba kité mona répondre za kité. OK. On a moni ba vidéo et puis na yemo mobala ngo ndenga zo répondre. Alors ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous sommes à mon agent Sangote. Petit. Excuse. Nous sommes à cyberservice. Nous sommes à 0 mètre sur la station. Il y a un kuna. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, je comprends papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, ça a été. Il y a Zali na mukili poto. Merci beaucoup. Ma fille. Kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmé eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti ku yibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaki salami. Ah bon, na ma petit colis et yaka pe on JB service. Wow, na ba mituka. Bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sankete agence eza kaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, eza pe na Brazzaville, eza pe na Angola. Ah,
JB Service, José Baïla. Azo continue toujours kodona bango. Aza kubeta bango. Frappe finale, frappe na retour. Mais tant que nous avons Atika, c'est aussi maté. Mais il faut pas oublier que Ezaki Libala oh battu so baya biso tout les autres invitations il y a fait. Et ça là côté ma balle comme anniversaire. Hein? Ma balle ezaka ma balle ezaka ba maman so babalaka. Ba mère na so mikolo pe bavana ba famille na oyo biso to sana so to anniversaire. Anniversaire ndenge ni batu bala tia joyeux anniversaire no mote ba komo kata gâteau kama ma balle ezaka gâteau. OK. Kala ma balle ezaka gâteau. Est-ce que les balles gâteau ezaka na ma balle? Non, c'est la joyeux anniversaire. Ponga le Gabriel so le lo nzamba lobi ke o Gabriel bala na ki koko na ngai oyo. Na kata ganda na sa gâteau te. Ko eza anniversaire. OK. OK. Ba gâteau de ko ezo ba joyeux anniversaire. Ma bala le comme ba joyeux anniversaire. Ngai soki na bali le lo na so sakana na bomi yango. OK. Ko eza joyeux anniversaire. Voilà, na tikeli autant au sona leki na yo. Au sona ndeko no sasa. Azotala biso mais c'est pas facile. Ya mwana biso wana. Divorce bakenda na pe eza procédure moko mulai ya gabi ya kenda pe ka nezo bana tia. E ko sila nango. Po biso ni sikoto ko to so mais ba lelo to so mais maman so bazaki ba bali o mona ba pesela eka biloko. Komi no mona après ata 10 ans. Et puis, côté nous sommes aussi 80. Oui, papa et baba ça qui na Amazon. OK. Lelo komi kaka balingali 2 mois commune. Pour lingali 3 mois commune. OK. Hein? Abala ngo pe bazo bala ngo commune ngo ngala ko ke commune nga suna monique obala za ta moi 3 le pas on est 2 le pas on est na ke commune. Ah non commune ba ke na on a divagation te. OK. Commune, il faut que bénéficier de la commune. OK. On a universel de biens ou séparation de biens? Séparation de biens, comment on a coûté? Ah! Yom tu as un intérêt à ma part au tchas ou séparation de biens droit universel. Ah! Universel de biens, vous savez ça? Voilà, il est ça. Oui, c'est une coquette, on a la biche et puis la dossier oyo, l'ilo banabana, c'est tout makasi. Joyeux anniversaire de Cécilie nango. Oh. Atika na ye parce que ça on a joyeux anniversaire. Donc ce que za bongo penza bongo atika na ye leki na ngai asa makamna ye mususu. Parce que si on a vu so une décision ko tika likambu, au moli ke copie comme pe na makambu mususu. Tango zozonga kasi manelo moko, ozonga kasi mapeka nelo moko. Donc, muto kwa beauté ko saka na coquette té. Ako saka na coquette té. Donc, on conseille na pesa ngwana na ba te ke obo bongisa, ebo te. C'est makabe comme mabe comme da mabe. C'est esengi ke esila esili. C'est ça. C'est ça le problème. Nga ko saka muto té. Et on a ko sa azala kaka kuna non ngata bana biso ngona ndako na esa bango mabe ezali boma. Esili. O évoluer na makamususu. Emso bakamba bien ko tezo zelo liboso okangami ka esika moko. Na pesi mote na mibange nanga chuchu lombo mama présidente na Saint-Denis ko lekate olia kitoko moi bana basi na babotami na kolamba na Saint-Denis ko lekate na pesi mote na Sylvie Akake passeport rouge akenda na pesi mote na Mimi Ngwango moto moke bongo ebele moi ça mayele l'avocate de moi na pesi mote na Rolimba tout à charge à mibange ya mete ya ngunda na ngaba ndeko songa mbeli babeta kali kofite autrement dit mama ya bana ya Jean-Paul Ngambe na pesi so mbote na ngana ya Godet Chumbu Mariam Vargas moi ça arabe na pesi mbote lisusu esika bozali mibange na nganyoso na pesi mbote na baba kuku nyoso tout les amis de Jérémy Chabani na pesi do ba mbote ba fani na nganyoso tout bo s'abonner massivement na Bolembo officiel bo s'abonner na Bolembo officiel Loketo show Loketo tournesol kolia mbisi kitoko kuna donc kuna zande makambu kuna pe zande makambu na biso mbisi na poto Loketo show bote na bino mwana nga Hervé Ikanya na poto papa Bombo papa Popi na pesi Gracia na pesi ombote belé sikoza na poto
donc nzamba batela bino nzamba pambola bino nzamba sunga bino la famille Bisalu Mobimba Laure Bisalu ya Clémentine Bisalu Doris Bisalu ya Marie-France Bisalu Trésor Bisalu bino nyonso toute famille Bisalu Mobimba c'est que Bekam na pesi bino bambote ebele bande konanga nyonso Misa Isaka na pesi bino mbote mingi mbote pe susu na yo Easy Pan mbote na docteur Mogijo na pesi mbote na bino nyonso tout bino nyonso tout nzamba pambola bino nyamba batela bino boya koluka kolamba kolamba nde makambo bosa abonné massivement to fungoli ba terrain na Mwanda mupepe $1000 $2500 5000 pendo za na mai 5000 pendo za na mai vraiment nzamba batela bino nzamba sunga bino la tokutani na mbala sima.